tozelokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata likambo yawa biso nyonso ndenge toyali awa toyaba soda na nkolo amen toyaba mapinga na nzambe toyana evangelisation bino moko boyebi seminaire wana ndenge ya seminaire ya pamba pamba te ya seminaire ya kafu kafu basali na nzambe bazo utempai ne mpai ba pasteur mtutu bazo ya mpo na convention auto yana yango alors utango zo panza sango na bo pikiriki nyonso bokotisa bolembu te na makambo na nzambe tango tokamati engagement ya kusala evangelisation po toyebelo konini tozoluka epai na nzambe kope biso tozokenda boye na sere Louise bino bozokenda boye bopanza sango na nzambe na boyenge bene amen nzela na nzambe azala na biso na biti seke tokokutana kaka kuna neto yo moto lali pongi nzambe yana bosenga na yo tobengisi yo na milulu minene oyo toyana ngo na eglize na biso cité de fils yo moto lali pongi yo moto kangama na minyolano ndakomba yana posa na yo moto toluka lobiko yake mpai na Yesu Masia yawa na pona kosalela yo yawa na pona kosunga yo yawa na pona kolongisa yo na mikakata nayo yana ngo ndeko mwasi topende ko mobali epa yo sali epa yo sali oye ya sali kamata ya tombola yango na ino nani oyo komona te bakokisa mwana awa nde babwaki biso toyaba ntango ozozonga na maloba na moto na nzambe eloko oyo omoni te yaya yo te okosala na yango nini il faut mai papa nzakomba simba boyenge bene na ngai oh tentation te papa et à tentation to me mama papa yo zo yeba te tata lobaki nini eloko oyo etanga be ya yo te moto asimba yango te pesa ngai nazomema yango na la police Jacques mama to me mama papa yo ozotambola ngai nde moto na ya mokambi na bino na ngongo ndenge tozotambola ngai nde na ya mokambi na bino na ngongo pesa yango tomema yango na la police ekosala mpe eloko te tata pa koloba eloko moko te Jacques te tika yango mama ngai mokambi sa Louise ngai na ya nani oza Jacques bien sûr mais nani atindi biso to lokola na ya Jacques tika saki ngai na kokende nango mpe mpai na tika tomema yango na la police tokobenga ye mais yambo ete tokende la police tosilisa na l'évangélisation nde tokokende te tokata évangelisation pourquoi bandeko bakei na ngambo wana biso tokende na police mais tokobenga tata pasi boy papa bolobi nini tata mokonzi ntango toyingeli mpai na bino toyingeli mpamba te ndenge na yali awa na ya mokambi mpe na lingomba na biso toya na évangelisation na séminaire na église na biso nde tata pasi te ayebisaki biso te tokende kosala évangelisation tobelelaka 5 heures na 18 heures mpo bato baya ebele na lingomba me ntango moto na nzambe ateyaka biso ayebisaka biso te eloko na motu ezala na ndako ezala na balabala soki eloko wana ezala ya yo te kosimba yango nde vraiment nde makomi ya nzambe nde lobi yango wana tata mokonzi biso totamboli na évangelisation ntango nazobelela wana nazobelele nata ya boye na ye komona saki oyo nakamati saki oyo ngai nafongoli ya tata namoni ebele na mosolo na kati esali ngai nzoto maladi ce n'est pas possible ouais mbongo vraiment papa ebele tata lokola moto na nzambe abaki te eloko na moto asimba yango te
yango wana na boyi mikumba na bato nalobi te nakamata mosolo oyo naya kotika yango epai na bino mokolo nyonso moto wana komona bino moko bokamati eloko na ye bosali nini bompesi nde mpenza eloko esali te biso toyawa epai na bino me toye kofunda moto te yango totali te toye mpona kofunda moto te me toye juste mpo topesa bino mosolo Papa, biso biloko bato tolia. tosimbaka te ndenge bateya biso na lingomba tosimbaka eloko na bato te oyo etangami ya ngai nde na kosuka wana eloko bino bosali eza eloko bible esengi mpa basali ya nzambe basala bino vraiment naye koconfirme ke non votre pasteur aza pasteur oyo alingi bapate na ye bazala na perdition te na yango acte oyo bino bosali acte bino bosali boposer déjà plainte contre l'inconnu yango lobake mbongo oyo bopesi commanda ayeba nini akosala tato moto akoya lobi tolobi wana mais oyo na oyebisa bino vous avez un bon pasteur. Vous avez un bon pasteur. Amen. On peut savoir numéro pasteur. Numéro pasteur il y a 089 089 94 38 38 838 38 après 838. C'est bon? Ok. Ah, vous avez mon salle ensemble. Merci. Oui, allô. Oui, bonjour pasteur. Oui, c'est commandant Fofolo, hein? Bandana commune à Bandal. Oui, pasteur, Obengami Awa, Tozana. Papa Mabalou, diacre na église, na maman. Na sœur Louise. Louise. Ok, na sœur Louise. Ok, Tozana pour ça, vraiment, aider Bissot dans 15 minutes. Tout le monde a eu. Ok. Té, problème té. Problème té, papa. Oza pasteur vraiment, oh, Nzamba Sayenaka. Papa, vous avez diacre, hein? Vous avez déjà combien de années? Beaucoup pour mes ça. C'est un bureau, vous avez. T'es capacité. Oh, pasteur. Ah, pasteur, mon pasteur, vraiment. Vraiment, pasteur. Oza Nzambe. Donc, tous qui n'a papa diacre, papa Mabalou, na maman sœur Louise. Pasteur. Je vais te comprendre que nos paroles nous avons beaucoup d'églises où les pasteurs comprennent que les pasteurs le diacre m'a dit que non, on peut savoir que séminaire et le roi Batou ouais, papa Bazaki la visite ça qui est par mesure de prudence toujours observé quand on a lobby papa topesi tel bilo boza basala nzambe biso pe toza basali yenza ya nzambe discipline na mbula matai elasi ko tosa sikasika pe kozo msa monoko te donc ndeka na recevoir yango na bengi na féliciter vraiment ceux qui problème ça na kata église benganga toutefois na ko ya ko intervenir commandant c'est le ceux qui problème ezali atana zate ceux qui pasteur ofa bengi yaka rapide ça l'intervention pour aza mosali ya nzambe asa mosali na komela bino numéro na ngai et en plus na pesa bino pesa na style wana c'est bino boye banga malam na tuni motuna bino boye bingai malam toyebi yo ah bon Nzambe ouais na okita na bible ani ko nika yo makko na nini tata pasité li tata moto na Nzambe ko benga Nzambe bible lobi touché pas mais ouais to simbi yo petit tata na ngai petit omoni ngai na benga na petit bla pesa somo na benga na petit bla pesa somo petit ngata na okola sali banda lobi loko ya palala credo bala kona ngai eleve dingwe kuni teti kao na bomba moko pona bakao na ngai petit bino boloko ti mongo ndako Nzambe bazoluka batonga bukitika la police na boko loba natali moko natali commandant na otala ngami swakanda na boko loba usobeka boko wa ati ukamate unufunge unubaki yo petit na du charisme na otala miso suka na otala miso songa oloba to kosa yota mo commandant na kosa ki sako ya biso moko olobelo église ezalo ya mandala tata biso ina shinde maloba na yonde ngote so parole de Dieu yo bimisa ya biso mo tata na ngai moto na Nzambe soki ya biso te to simba tango yo moni te c'est pour ça ki yo te to ya ki wana na police ke aloba nini
basala nga unufunye unubake yo basala unubake bolanda ngai te bana lelo nalongoli bino na église tata papa nga kuna lala na permanent si bosi na longo soki na armée nanga basala bino boye tata limbisa ngai tata pasite nalongo bapete bambolombolo simple epi na etonga na ngai te eza nano naotonga ngo na banini na mandalala ebele ya mbongo okolongola biso na lingomba boye tata mpo na nini beti nabeta moto moko kao na motema papa apesa lokusion nalongola lokusion na ngai naolongola lokusion na ngai na tia yo naolongola lokusion naolongola lokusion na ngai naolongola lokusion na ngai limbisa tata bana bazobondela yo koye motu nzambi tata boye naoluka pesi moko baza juja lokola ngai oya maestro ngai namoni te tozongana na polisi toyebisa bango bango wana nde bango boma ngai zonga kuna esa bango basala longo biso na église bobenga ngai lisusu etuo yo etonga nanga namona oti yo kweta namona ote na etonga mokonzi atanga misu mabe paster merci afinanga lisu milingi ngai awa osuna kalobi awa ezaka anangaria nasema je Ouais, bana tout ya poto, bana tout ya monde entier, hein, koto jamais errata. Donc tout nanga so na sawa puis bref. Na juste na bakaya au kana station ya bakaya, hein, ukiti mukine to ya kankokolo. Hein, on est ya kankokolo mukie wana dans la garage. Dans la garage JF, hein, chez maître Junior Funga, ça veut dire koto yo réparation ya mituka nyonso sans exception, hein. Donc voiture tout, hein, boyaka na poto na kinyawa garage ya moko, hein, chez maître Junior Funga, hein. Tobenga e moto réparamité mabana mike pédiatre ya ba voiture toute marque sans exception, toute marque. Adresse ya c'est moko garage ya solo na Kinshasa, garage ya solo ya bien ya propre yo ba yoye ba c'est le musala on a jamais déçu, hein. To benga maître Junior na 089 plus 243 89 55 85 311, hein. Rendez-vous à ne pas manquer à un place makambo ezali place makambo et ça la maka ya kitoko ngana kosa ate et puis chez nga jamais rata, hein. Merci. Merci, jamais rata. Donc, ma soleil est solo, on a kosa simple fils de l'homme, jamais na kosa. Juste quand na bakayao, tout n'est qu'un garage JF et pas y a maître Junior Funga. La mignonne, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.